Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bina. Nyaso tu ba bolinga mama ili anta pesi mba mbote. Ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni mdo mante konanga. Est-ce que boa malamu? Boni santé, santé za bien. Journée lelo ndenge ni bola muki malamu. Ndeko soko la muki malamu nzamba pesi pe ma bomo. Yeba na ngokumisi na kopesi na fiska ke merci. Yimi na ngata ndeko na pesa na. Sija kosenga na tiki nano. Natombola yawe sija kosengo tiki okumisika nzambo bi merci nzambe na bomoyi merci nzambe tata merci pour na pema bomoyi opesinga po soki nzamba pesi yo santé nzamba pesi yo vie faut pesa merci à partir de vie nzamba pesi yo et ko permettre de réaliser ba projet d'avenir na yo ozanango kolala kolamukeza habitude d'été. Ce qui tombe est un homme qui pense à boy. Et le quoi le bosso ah merci mon Dieu, merci beaucoup, merci mon Dieu. Pesa kanzambe, merci. Ato zangini no zangini pesa kanzambe merci ka pona pema ya bomoy. Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Ici c'est votre deuxième maman Elia Nitou la reine mère. Appelez-moi qui me tient kakaliko na bobak sa maman Nitou béton. Merci mingi na bino surtout bolinga mama Elia Nitou bo sepela na maman Elia Nitou. O bolinga ka ba émission mama Elia Nitou sela ka bino surtout hier dans ce ba coup de filet belé ba mama belé ba benga mama Nitou to lingela ko ndeboye mama na biso to linga ka oboye tango za na cuisine yo za ko zo lambo zo solisa biso ozo lambo zo pesa ba conseil vraiment mama za la kande boye po ba mama na biso na ndako to koleka kaka Bernadette ya kana no ya ko taninga balamba ka mfumbo mama pusa na otala kaninga balamba ka mfumbo boye kama ti mfumbo ochena moto so koche mfumbo na moto kama ti matungulu ochena kati ya mfumbo kama ti pe tomati ya mboma ubwaki na kati ya mfumbo kama ti pe mafuta mbila ubwaki na kati ya mfumbo. Bernadette avandi azoka ne mama zo sani de mama zoloba ce qui peut na ba mama bisoka mbuye lo kwa pe nonkwe usula ko mbuye wani muna mutuba la mama matambe tutete balba tutela la manonkwe tutela mafuta makesa to ngata tufuta tukesa tola matamba pa jula mama tamba atambika la ninjil kupangishi nzil matamba bwikala ni mwenya bimpa ikala ni ninjil wana za balangue nationale ya mboka Zaire mboka na biso ya Congo démocratique RDC na yebisa bino ba émission na mingi zakana ezaka significatif so bo mona ko sabine loko boye na yaka pamba te awa na Elia Nitou TV to zaka msala ba fertilité te o awa ezaka na mafinga te o ba finga ka oyo surtout mafinga ezaka mabe na soko moni mwasa za ko finga za ko critiquer za mabe parce que Mobutu Loba, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et maréchal Taloba Kango, bon, ce qui peut être, c'est le côté, on n'a pas maréchal. Éduquer une femme, c'est éduquer une toute nation. Toute une nation. Ce qui ont moni moi ça va ni na ma finga. Moi ça za ko finga, a ko éduquer nation ndenge nini. Pour bien éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et là qu'est-ce qu'il y a ko pesa ka batu, ma finga ko transmettre batu ma finga. On donne ce qu'on a. Oyo mutaza nango, yango pesa na baninga. Yango fo okebra na ba fréquentation. Ya ko tambola boye. Moninga ni ozo tambola na ye. Mutu nini oliaka na ye. Mutu nini omelaka na ye. Soko ozo tambola moninga za kamuta mabe. Akosala malama akosala makasa contaminer yo motema mabe. Soko zotamona moninga za kasungi akosala makasa contaminer yo sungi. Soko zotamona moninga o alinga nzambe o asambelaka akosala makasa contaminer yo po banda ko sambela. On donne ce qu'on a. Eloko mutaza nango yango nda pesaka moninga yango nda achaka na kati ya moninga oyo mutaza nango jamais mutu akoki ko pesa o gentillesse te soki na kati na gentillesse ezala te akoko transmettre o gentillesse te mutu akoko transmettre yo la joie te soki na kati na joie ezakate impossible mutu apesa ka o azanango mutu so waza hypocrite ako transmettre peu hypocrisie au monde ozalaka no bien boyo so ko mutu aza hypocrite so vivre na mutu au monde moko bomba mama kama boyo mingi bandi comme ça ba embadi nde bazalaka po wana to ko bo ate so ba embadi to za ba hypocrite so ngwe ba hypocrisie lelo bato ba yekoli hypocrisie a partir ba embadi nde bato ba yekoli la hypocrisie po so ke na bangale zakaka na lobi yango yo banda bimaki na Élysée kuna bozonga ki ninio bato nyonso bazo yoka mais na embadi ke bongo te embadi ke na ninga sous-sol na ninga cessé makamu nyonso to yebela encore ara na se ya mokili soko zo tambola na ndumba ko contaminer yo poko mandumba soko zo tambola na mosa libala oza célibataire akobanda kote yo makambo le kana libala e pesa oposa libala yo pele bosa nini lobi obala. C'est comme ça la vie, c'est donna.
on donne ce qu'on a. Oh, mutazaka nango kati na ye, yonda pesaka. Moninga. Lelo na yeli bino conseil. Ya kolobaki foko zala kamaele. Botambola, moninga ni ozotambola na ye, moninga ni ozolia na ye. Ezali solo bande komi bale, na bandeli bino na kopesa bino exemple, pone la bino kati ya lisolo ndenge lisolo ezali, mutu na ndenge na ya lobela kama kamu na ye. Muso so ko bandana lisolo asuksi na conseil, muso ko bandana conseil akena ndeko na lisolo, muso ko sala bino bitoto, ezui eke ka bongo, mutu na ndenge na ye. C'est comme ça la vie parce que to kokana kate na vie. Ata mapasa bakokani ndenge okomona ka mpasa moko za tel toy moko za mulayi moko za mukuse e wana ndezo sala ke mama ye baki oyo ntimba oyo nzuzi ezala kandenge wana tango na yela kabino be émission makambo ko lamba moko komelenga mani tu pour le mariage na team colonie mais team koloka ka liwa soko kufoke indo tike émission pour le mariage et bongo bible banda na Genèse tina apocalypse ba pasteur bateyaka pasteur asali 40 ans de ministère ateyaka nini kaka makambo za na kati ya bible ya pasteur azote ya muso ezata kaka banda Genèse ti apocalypse kaka makambo pasteur ateyaka yango wana kaka mususu ezate kaka yango wana soko zo vivre eza kaka toujours la même chose yango kaka bando zongela bino ndenge ni toliaka mikolo nyonso chaque jour toliaka le tolie mfumbwa lobi tolie mbika lobi tolie pondu lobi tolie ngombe lobi tolie boy. La vie elle est comme ça, vie eza bongo na iko solo na bino négligence oyo mingi bandi ko basala pona makambo ya kolamba négligence pona makambo ya kolamba ba mama na biso tongo bota biso bazo benga bana boya Bernadette kota nde balamba mfumbo soko yebi ke yo ozali mukongo bali mutetela ndeko kende pa bokilo na oloba ma bokilo o se je posa soki ba ngo soki se je posa se ba ngoni no nzambe ekiminga ye mama alfatanga yoka ba mama ile no prononcer kyango mabe o jesse zani na ngaye o dikina tango ko yoka o prononcer kyango mabe soko pose jesse dikina o komela ngai ezaka nini o pose jesse na bosa ni yango na bosa ni loso na pondu ezali nini obacha pai pondu obacha pai o pongo jesse yango te pasteur Francis le tango ko yoka ba mamu ni olobi wana yaka nini o pose jesse te nzambe mama alfatango ko yoka boyoka penza ko benga ngai mwa bana wana prononcer ke zane jesse po problème te beaucoup mlanga ngona kitetela dikina yo komana kitetela ozaka ni poso jesse soko jesse ni na bosa na ngana oye bango sote na ba sunde ba prononcer ngote soki bokilo za na bomoy bokilo soko za na bomoy kende pa ya mama bokilo na yo loba na mama bokilo mama pondu obolamba bochaka pai ezala kandenge nini ko fabriquer mona ndenge na yo te batuna batu bazana originalité na bonde balamba biloko na bango soko biko yoza mkongo kiko bala mutetela lingo yeba mutetela lia kandenge nini yeba alia kandenge nini soki mama nazana bobo kende pa ya mama lakisanga nanu bolia kandenge nini na mboka na bino pour que mobile na ngasala nini abanda kolia malamu mwana mwasi oyo baki kozole mbanda likolo nini likolo kolamba pondo pai et puis mbanda ya musika te mobile ke kobima na camarade ne likolo ya kolamba bon néglige makambo kolamba na yebisa kabino bolinga koyoka te tala sikoyo mobile ke ko fonda tirete pa camarade likolo ka kosane kolamba kaka pondo pai pesio mbanda pondo ya pai soko jesse wana pondo ya pai pesio mbanda moi sur le bien mamelian kozanga koyoka au moins à reconnaître na vie il faut qu'on reconnaître ma bé ce qui ma bé ezali bien até na tort ce qui peut bola molobi ezali bien até awana za na raison abi mameli nazo reconnaître yo kamata nzungu na kati ndako otikela moninga nzungu ozotikela moninga ya lisola bandeko mibale ba camarade mibale deux camarades babane camarade na bango banda na mboko nini na mboko na Turquie balongo Turquie bake na mboko yo pa bakati ramai na Grèce balongo Grèce moko akomi avant na Allemagne tango komi avant na Allemagne moninga ye kolanda epi kaka tala bachenga na centre boyebi mutaza so quelque part aboki ngunde za bien a signaler moninga awe za boy aye ko signaler ke tala awa eza boy donc sokano ka na Allemagne
siko kosuka na Allemagne wana yeta ngokomaki na Allemagne azovanda na centre mibali ndenge bazalaka ke oyebi pe basi pe baza er moko pe yana bamboka musu basi pe baza wenze kwa na ba parité moi mobali na koleka leka kwa sazo ki mikanda na ya sala kana ya bite fona za na mutu bakenda koluka mingi basi na ba centre ba nouveau venu ba newcam ake na centre azuna efine ayene na ndako bavandi babandiko ko vivre na bango azoki aza mukanda te babandi ko vivre apesi ezemi abotie mwana moningo ya tika katango ya landie na Allemagne ki kamade ki mukolo mais comme le quoi ki kamade abo mwana balingani aloko asoki loko mususu alandi moninga na Allemagne pa ya zalaki aye kokuta moninga na kati ndako mobali ya mutetela mobali mutetela yepe kamarade na ye mutetela asela na ndenge ya nini ya semeki nga kutunaza anazo mbali nga mutetela toza mwa mosaki mukongo nazo mbali nga mutetela toza ni awa toboti na mwana yepe tango ya landi aye kokota na ndako moninga héberger akotina na foyer azakane na foyer mais ayaka ba weekend ndenge zalaka bima weekend yepa camarade na ye avandi balambi bale akova na wana samedi dimanche azongi na ye lokola mobali ya mutetela mosa za mutetela kuma petite sœur mobali akoma okende kotika ye na foyer soko ye kotala bango akomi kozonga mobali aki kotika ye mwa tamusu mosa atikali abina atikali mona na bébé moninga neto uti na ye vraiment to galérer na ye na Turquie ti to koti ba Grèce ti awa mama nitu kaka pondo ya nini ya paipai yo muto bomeni nga makambo pondo ya paipai loko mobali ya mutetela mobali lambelanga soko jess na we bandi babenga ngo te bandeko nga batetela lambelanga akamati lambeli mwana mobali oyo pondo ya paipai pondo paipai eluki makambo na libala pondo ya paipai mwana mobali ali pondo ya paipai a se retrouver tala siko pondo ya paipai wana mutalami yango mutetela a se retrouver na pondo ya paipai batetela balingaka mingi loso soki olambi loso mutetela kocha yango mungwa te mutetela liaka loso na ezanga mungwa alingaka loso ne ya pio ezanga mungwa mwana mwasa komisio ka weekend alambi loso wana nde batetela balingaka pondu bacha paipai et puis balingaka viande pondu na viande na loso bilei ya batetela yango wana mwana mwasa komi alambi pondu bacha paipai wana alambi misuni alambi yezo mona kake moninga zo salisa moninga bouti na musikati moninga bouti mosiko zo ndima teke moningo yo mobala ngako kofungolele tirette ki camarade komi ki ndeko nzoka nde batetela mi balene bakutana na kati ya ndako so pe basololi na mwa nini ono tetela ke mafumbe yekuna zongisi ya ono tetela ke mafumbe bagade oye ayuwe olele ke mafumbe ole peneki kumba ole pe asona papa wemba que ton âme repose en paix vraiment tetela yewana papa wemba mone pe manakimia bandeko mona mwasa lobi mama ngana zo mona komika frère et sœur ekolo moko bobi ka ekolo moko pesa na impact nango moko ekolo moko bango pe balingana na mingi mama Eliane nitu moninga komaka soka ye tika na lamba ngako tika na lambela yo yepe kuna ye moete ede na yonga parce que na vie na basi musuba linga kolamba na basi musuba linga kolamba te basi musuba linga nzungu epesaka ye pasi pocha nzungu na moto ndenge nzungu eza na moto boya zo mona ngo pasi aliko cha nzungu na moto te bana basi musuba linga kolamba ka likolo chika biloko ekomaka atacha vite fait non ya ko baka sumunga mama nasumaki biloko te naseba koso lamba nzoka ko mbili ya be ayemba liputa eza moko mekangeli liputa nde keseni ekangeli liputa bakokopesa oyo bitekuteko bapese oyo bitekuteko lamba oyo alambi bitekuteko alambi bitekuteko omona bitekuteko ya moko gukoleka bitekuteko ya moninga mwasa libala aza deja na mwana moko kolamba mobulu camarade oyo ayaki na kati ya ndako yaka kaba weekend po aza moninga na ye apitikela ye nzungu cuisine onde bozomona cuisine ya lokwa chambre à coucher cuisine ezele tsika batikela ka mutu bitikela tikela te bande ko bolanda ngai ngala kenda kana bino bona solo kana bino parce que naza mama ndaza ka boy mama solo ka votre deuxième mama solo la ka boy na bana cuisine bana nanga bolanda na bakato za na 70 ans atoza na 80 ans atoza na âge mama lisi ndombele yebaka kenga na za deuxième mama na yo
Cuisine obozo mona cuisine eza lokola chambre à coucher. Cuisine eza esika batikelaka mutu nyonso te. Nzungu eza lokola batikelaka mutu nyonso te bandeko na ngai. Mama na nga mama feza chamamba, mama pasteur feza chamamba. Yalinga mingi babinga ye mama feza oseya. Oh yemba Jova niko mushamba kila mtu na kazi yake niko mushamba ya baba Jehova. Oh yemba na bino nzemo na pesa yo nini nzambe nanga na pesa yo nini na pesa yo nini nzambe nanga na pesa yo nini na talibana yondo pesa kingaye na talimbongo ezali yo luwa jampamba na bonjeli yo na zangelo konini na pesa na yo na pesa yo nini yo na futa yo nini na pesa yo nini nzambe na futa yo nini malade silio susi etikinga minyo kwekwe yo na pesa yo nini na pesa yo nini na futa yo nini na pesa yo nini nzambe na futa yo nini nzambe bafuta ke nini bafuta ke kaka merci nzambe bafuta ke kaka respect nzambe bafuta ke kaka reconnaissance. Wana ekipo na tenkombo mama feza chamamba mama feza oseya po boye banzembo yembaka yango wana po bomeka ko se souvenir na ye. Eloko yo cuisine nga mama feza bana kusanga bina nga abi eli soko zo lamba ifo saka nzambe pesa nga onction ya ko lamba biloko na zo lamba oyo mobali na nga lia biloko asepela nango oui bala luba babengi yango lusanzu haju lamba bia kuja wela lusanzu ulamba bia kuja wela lusanzu. C'est comme ça. Cuisine yalo kwa chambre à coucher batikela kango mutute bino bozaka ka mopaya na ndako ya kola melanga bitotoko ngana bine balamba bitotote botala nti biso ba itosaka ba émission te biso ba itosaka émission za normal mona saka émission ya bikolo boy bite na banda ka ba émission na bikolo ona zuma mama linga lamba biso liboke poza mongo normal na kei koto epa dina na douce lambela biso loko boy poza muyombe wana babingi ngo biloko ya bikolo za normal okepa mama lambela nga matembele poza muswahili eza normal mais za te soka mopaya na kati ndako lambela nga boyeko lambela nga te cuisine ezali lokola chambre à coucher batikela kango mutu nyonso tout te surtout biloko akolamba ozolamba bike mobali na yaza kolia eza biloko batikela ka mutu te biloko ya mobali baza kwa soin nango yo moko lamba biloko ya mobali na yo amesana loboko na yo amesana biloko mwasi na ya lambela kaye no lelo alieguya mutu boy lobi alieguya mutu lobi yo zaka so camarade ya ndako lambelanga bitoto ko mobali ale bitoto lobi kuna camarade ya ndako lambelanga fumbwa alambele mfumbwa lobi kuna camarade lambelanga mbisi mobali no zaka kokolera baguya batu eza malamu te eza mabe nzungu est très important pa ya mwasi amoko bala mobali moko boye yaki mibali bakiseni mibali bazali alingaka balambele kitoko bachele mesa ale kitoko mibali musu ba mesana bango kotine na nzungu olamba nini nango atalika c'est moule ate zana ça c'est moule nga vite fait il y a des hommes comme ça parce que bato ba ndenge moko te na mukini nzamba sala biso mutu na ndenge nae kaka biloko abande ko lambisa moninga zo lambela ye wana akomisi moninga soki ndenge ne alambela ke biloko po akomi kwa petite sœur ya mobali ne po mobali ya mutetela petite sœur ya mobali mama papa kitaki tireta tango kenda kozonga se na foyer soko atikena na foyer akitiseli nanu camarade mwasi na ye tirete kitisi ye tirete ye pe kuna sani nini alongoli kola so akiko kotika e tirete ye pa sali nini alongoli kola mama libume kota kate libume koti ya mobali ya moninga libumwe koti na libumwe koti koyepa moninga ikomi mwa mikakatano parce que nano lekisa moninga mobali teke mobali nanga ye olela kika na zui mutu te na zui te okozwa no kaka na zui te siko komi na zemi yango sikoyo ya nani okosala nini koyebisa camarade na ozemi za ya nani
mikolo oyo téléphone oyo bandeko téléphone oyo boza komona ekoma na ba preuve ndenge na ndenge mwana mwasi yo koyeba ndenge nini ke mwana mwasi kuna za mukumba ya mobali na ye to bengi yango mukumba pour lingala na biso penza ya kilo ba benga ngo mukumba so to komi na lingala léger bokomi to komi ko benga ngo zemi to zongela bizale na biso oyo penza biso ba zero to zalaka bato to zalaka bato le koni ko bebisa biso boyo vraiment to zeki bato to zana respect makasi biso ba zairwa avant loba likamuna muno oza ko peze ba mona ko loba nini mikolo bazale na ko loba boete olobi likamu zo mona manka respect na manke mikolo ofingi te me maloba kaka ndongo ozo lobela ozo mona manka ba mikolo respect lelo oyo respect sila ndeko oya mwasi yako kangaka na portable message ya moninga na ye o moite ko sanza moite na o sanza moite au moins kutu mikolo talaka moine ya kuna penze zate anko ayebike na na ngala mutu te ko sanza moite akino kanga tele ko sanza moite téléphone ndenge fundaka téléphone obozo mona téléphone obozo mono yango koma preuve na mukili osali mutu likambo otindi ba testo mabe otindi ba testo malamu otindi ba voice ata o effacer mutu asa bomba ki yango déjà ezokota na portable oyo mutu abimisa tindi na portable musu asa nini abombi po azala na ba preuve téléphone le monde Android est comme très dangereux mona moi c'est ko kende pa moninga sans ko yebisa te ke o na kangi testo akena nkana ndinga maele et pas moninga bi Janine donc je mo zan katel bumuzo kaza mobile nanga avoué a yebisi ngai Janine lungi achena mabele wo achelungi na se limbisa ngeze kina ngo volonté na ngai te ezaki volonté na ngai ki volonté na yo to zeme kamada moninga na Allemagne kuna ngana zuyo to utino musika na Turquie to komi bandeko ki camarade na biso lekina ki bato ba vivre ki camarade bomwana to nyoko mino na Turquie to nyoko mino na Grèce mama moninga yambio basala ka bongo vraiment loko yo salinga mo kolela no kaka mama okolela kaka ato leli yepe kuna na poto za peo ozo mama mukando koma bien fosa ni obota asala nini ki camarade c'est la raté esukeli kaka wana moi si pas le bien bi mama moi yepe na menacer mobali o ce que na sa ndenge nini na accepter ka situation pour na osani pour mobali alongoli ozo ka reconnaissance seconda komi nango mobali alongoli nga na foyer achenga na ndako na ye aboti singa mwana apesinga mukanda na bima suna kende rotelenga na suna mwana na vina nga na lobaki na ko bota bana tata te yango na vandi kaka mais ndenga vandi wana motema pasi motema eza koswa komona ke mobali nanga sali nini apesi pe camarade nanga zemi donc libale komi ko vanda ka malgré na vanda kaka mususu mutu yo moko bebisaka mususu mutu yo moko bebisaka kamuna lobi nzungu likambo na nzungu pona nini yuza na négligence akolamba il faut yeba mobile na yo mutu il faut étudier mobile pour vanda babale bomona ke vanda ba 40 ans oui 50 ans oui ko so na pesa la ka mo matata ezalaka mais ce ko so étudier mobile yobi ki tenga mobile na ngazaka boy nga mobali nanga linga akolia boy mobali nanga linga akola taboy mobali nanga linga kiloko iluko alinga kate o étudier mobali pas étudier mwasi boko vanda bien na kimia nzungu kaka nini ekimisele mobali kolia pondu ya paipai ojese supo ojese pondu ya paipai yekola yango oyebi ki na bali mobali aze kolo toze kolo moko te luka oyeba basa ke lokone internet pesa nango olia ko vendre ba fichité na internet boyoki te basaleli ya monsieur bongo ndenge ba fingi yo po benga bandiko finga yo utakanisa nini donc uzomona penza ko ba abruti bolimbisa ngeza gros mome les abruti les ba idiot si le batande ko nanga nani mon frère mon jeune frère nani comment il s'appelle des choses de na ba idiosi ba abruti penza ba fertilité zanga tina muto ko vanda kaka kolanda kaka ba émission kaka ya ko fi netinga ba benga ba Meliane o moni kuna te ariashu na sani netali eza vina eza mama bana mi ba letali eza vina muto ko sala vina qui vous a dit que makambo marketa ba lobio na bimana na Melissa masuba na sala ibona sala qui vous a dit que c'est vrai qui vous a dit est-ce que ça solo est-ce que mobali penza ya mayele mobali ya mayele abimaka na mwasi akobeta lisolo te soko moni mobali abeta na bima mwana abruti zoba abruti
na quand même marketable ninga zalaka oui nga pena ki voix na ye alobi ke na selibo mais namona kiki namona kiki yete mutakosa makamwa ndenge wana mais reste ça parce que makamwa na lobi ça vraiment ya solo boyebi mutu so afinga mutu aya ko finga mutu mambo lokuta mutu mote aya ko finga mutu mambo solo odi bo vanda boko tratare ba internet otala balamba ka bitoto ndenge nini otali 5 6 10 personnes balamba bitoto kota na la grâce cuisine pas maman la grâce kota kunotala mboto obasaka ndenge nini tapa maman la grâce olingo sa bloko ba jeune fille ko attirer mobali na table ndenge nyo koza la bien na kata foyer na bana OK pas make-up papi et mami na Canada na pesi mino bambote bele OK pas make-up OK kotala ndenge moninga na jeune fille azo sala ndenge azo bongisa ndaku ndenge azo sa table ndenge bazo vanda na mobali anamoure ba bolingo na bango bolingi bongo te bolinga ba futilité bolinga kote bazo finga so bolinga kote bazo finga bokoti ebele wakanga asali 1 cas mais ya mafinga asali 3 cas ya mafinga yonga na sabino que moi ce n'est pas la quantité qui compte c'est la qualité pas la quantité mais la qualité na nga vandi singa na kati ya bakonzi qualité oka bomonaka atalemi combien de 1000 vues kana 1000 vues wana atalemi combien 2000 kana 2000 vues wana vandi singa na kati ya bakonzi parce qu'ils ont trouvé la qualité non la quantité bakuti qualité bakuti quantité te bakuti qualité vandi singa na kati ya bakonzi bakuti quantité te mais bakuti qualité 1 cas kaka mais qualité ça na kati ya 1 cas bande ko bomika ko changer muke ko vendre la kaka ba futilité te oyebi ndenge balomba ka nzombo ma ite kota na internet luka bato basaka be mission bilubu ya bikolo kende kota la bamba ka ndenge nini yekola ko lamba nzungu cuisine ezalo kwa chambre à coucher mobali akoki ko boyoka pona ko lia mibali akota baboyaka batala ce matin akoki ko boyoka pona likambo ko lamba ka pona likambo ko lia yanga yangwana na bala mkongo fumbo yangwana na moto yanga mfumbwa yango ezotoka na niveau ekomeli sikona keko sa nini na keko cha yango nguba yanga mfumbwa yango ezotoka pona lelo tosuki wana babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki God bless you. Mungu anobariki. Fumba oyo ezaki makasi. Lokola fumba oyo ezaki makasi puteza fumba na utana na Kishasa yaki makasi. Ngona tika kyangona no etoka fana chango nguba. Fumbo etoka parfois mutu kolema mfumbo eza makasi pona nini oche biloko nyonso oche mfumbwa oche matungulu oche nguba oche boy ozipe oche na nguba mbala moko oche nyonso oche mbala moko bandiko toka lobio mfumbo ebele nzoka ne mfumbo ebele na ngote nguba ke ebele me mfumbo etikali makasa makasi so ozola mfumbo fotala na mfumbo oyo eza ya makasi to ya pete fumbo na utaki na Kinshasa meza fumbo ya pete te eza ya makasi yango nazoli yango na notana tukisa ona biloko na nyonso etapa suki eza nini nguba tamu na ochanguba eza te mutazoli mfumbwa amashe ameli nguba azui makasa mfumbwa abwaki amashe ameli nguba makasa abwaki wana eza elambeli ya mabe ifo banana mfumbwa no eza ya pete to eza ya makasi pona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna nzamba nibesheneli bana betu bons bisous bye bye bonne journée.